Voilà, bandeko balandi ya RTNZ, bino pe bozili bakwa kolanda biso en ligne, bozili bakwa kolanda biso na ba chaîne partenaire. To memi bino lisusu awa na lisolo oyo etali stade Mfuki ya Kisantu. To pesi bino mbote pe na to pesi merci na Dias Badianga oyo a travailler longo na biso toujours na sima technique na ngambo ya kamba caméra pe diffusion ya ba image na biso. Toza awa na terrain ya Mfuki, toza na province ya Congo Central na district ya Lukaya, na territoire ya Madimba na cité ya Kisantu na agglomération ya Mfuki, terrain municipal oyo tobengaka eza parmi ba stade municipaux oyo normalement gouvernement provincial ya Congo Central azwaki en charge pour financer na cadre ya construction ba infrastructure sportive après les états généraux oyo elekaka na mbwela toyebi et surtout ko promouvoir la jeunesse congolaise. Mais lelo tomembino na stade Mfuki puisque stade oyo déjà plus d'une année depuis baloba misala ekosila. Alors chef d'œuvre ya misala oyo ezaki gouvernement provincial, mais misala oyo elingaki ezalaka exécuté na société otobengi Toa Investment. Toa Investment eza société oyo esalaka misala ebele, mais ya maweza ke awa na Madimba misala ezosalema te. Biso tozomitu na kabutu moi. Est-ce que tu continues koloba totika, mais tu continues koloba. Une année passée, normalement stade Oyo Elingaka ezala inauguré depuis le mois de décembre 2022. Mais le lot komi na mois de juin presque 2023. Qu'est-ce qui ne va pas dans le stade Mfuki Oyo? Alors, la question qui se pose, les uns nous parlent que le gouvernement est boyi ko financer bambongo. To boyi ko tanga bakombo na bango. Ba misusu balobi no ndenge zawa société oyo bayokana kite na gouvernement yango misala esalamaki lisusu te. Soki botali tout autour de moi bokomona dès na entrée na ba toilette. Bomoni ba toilette na nosilité mais batu ndenge bazokota ba toilette et puis bazosala ba salité partout. Puisque ce botali ba mur ya stade oyo tout autour ba mur oyo donc eloko moko ya malonga esalamité. Depuis ba matisaka ba premier mur pour que ba couler béton et si là et puis ezaka ngambo moko ndenge réalisateur na biso zo lakisa biso awa. Mais ce qui botali bien na sima na biso tout autour puis bokomona ba gradin oyo eza nango terrain municipal oyo ko contenir moins de 10 000 personnes. To réduire en wata moins de 10 000 personnes. Mais bozomo na bino moko na kati ya stade na bantaba na ebité bantaba bakoma kolia na terrain oyo soki mbule beti n'en parlons même pas. Or terrain oyo autrefois ezalaki terrain bisika wapi ba mama banda osala babilanga ba papa banda osala bilanga. Mais bokoti sina no chômage na ba foyer ya batu. Bokoti si pauvreté lisusu d'une manière à outrance. Oui to boité mais tokotala kuna me batu basalaka awa tokolakisa bino me ba matériel est comme rouillé. Ba bomona ba charrue, bomona ba escalier, bokomona même bisika oyo ba matisaka déjà ceinture. Donc apparemment to sakanela mbongo Congo. To sakanela mbongo Congo. Franchement to sakanela mbongo Congo. Maybe que kotala boye bokoloba que la province est pauvre ou les pays pauvres, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que les pays est pauvres. Puisque les gouverneurs à tout matubwana balansaka misala oyo. Na Mbanza Ngungu tomona macadamisa to asphalta pe betona grandes avenues ya Mbanza Ngungu. Na Kasangulu basala misala, na Lukala Kimpese basala misala, mais Kisantu musala salamité. Alors tokoloba nini détournement ya fonds et pas ya gouvernement actuel, on ne sait jamais. Est-ce que eza manque ya gestion et pas bandeko bazaki censé ba gérer terrain oyo to ebité? Est-ce que Toa Investment tozoloba pe elongo na bino tozala nanu bato bandeko na biso ya Toa tango bozwaki projet oyo est-ce que boyebaki ke bokosisa misala te? Parce que tango bandi misala na yebi ke to sala déjà émission na esika oyo mais bolobi ke non kaka ba même engin et bandaki ko sala asphaltage pe bétonnage na Mbanza Ngungu même engin et bandaki ko sala misala après zaki série moko misala nso bando salama mais awa misala katanaki quelque temps peu le gouverneur Guy Bandou le docteur Guy Bandou son excellence aye a relancer misala awa yango na lobaka na Congo to posaka ba première pierre to sala kaka ba début ba travaux.
mais misala rarement si là. En tout cas, tout le monde a une mentalité. Puisque ce stade est un stade municipal pour la Kisan tout, mais c'est pour le développement de la province. Vous imaginez que dans Mboka Kisan tout un stade ou une infrastructure sportive au Biskaba Tubakoki Kokende. Mais il y a des équipes, il y a des jeunes ici. On a fait sortir des joueurs comme des Alek Aloui Tukadio Koba Outa Awana Kisantu. Peut-être Batubaye Bakate. Alain Carré Aouta na Kisantu. Papa Lankulukuta. Aouta na Kisantu, Eric Papa Lankulukuta, Aouta na Kisantu, Batubaye Bakate. Il y a des joueurs qui ont fait des beaux temps na Léopard et RDC le roi Bakembo. Aouta na Kisantu. Et belé ya batu et belé oyo boebi ba joueur ba grand sportif ba bimela na Kisantu. Mais lelo milliers ya luka ya potolo ba madimba te et comment négliger. Qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant? Journalisme est obligé biso nous qui sommes de l'investigation, nous sommes venus sur place. Alors, to lobisa batu ba jirakasta batu misala non, parce que et aussi réclame parce que baniongo depuis babanda misala ti lelo ba futa mate. Lokola sko ba futa mate moye pe ba kende ezate parce que ceux qui ba kei ba koza batu mususu ba remplacer. Je ne sais pas, en tout cas, vous qui nous suivez en direct, même en ligne, Bozolanda Bisso, n'est que gouvernement provincial et Zolanda ba image oyo. Même son excellence, mais c'est le gouverneur hollandais, mais en tout cas, na lingi ata cabinet na yo ba commissaire là, je sais ce que j'ai dit. Ata cabinet na yo ba commissaire là au message oyo que stade en fou qui a qui sentu eza dans les oubliettes. On a des élis. Oyo baza éli awana qui sentu et sikatozali. Bah, honorable Bazali, nous ne pouvons pas encore citer leur nom awa. Mais tout ça n'a pas ça pour plaider pour un stade. Vous avez la province nationale. C'est une belle infrastructure oyo, ce qui l'élo to s'investir totalement pour mon qui makambo ke liboso. Botal na ba gradin et c'est ka batia ba barre de fer. Ba barre de fer ezui mai lelo ba barre de fer elembi et rouillé et baby et sika ba matisa kama belé pour que batia ba barre de fer ba couler ndenge to moni ba couler kaka ciment et sika moko na gradin moko pour contenir plus ou moins 50 personnes si je m'abuse pas. Siko côté musu botikeli nani. En plus RDG n'en parlons même pas. Et là, comment que salamité, comme inango, site moko ya insécurité selon malobato yo ki abato. Et comme site insécurité, le terrain oyo normalement fallait et ça la pour la population, mais terrain est comme site moko ya insécurité pour la population. Nazo tangela bino et lo makambo comme une pancarte. Travaux de modernisation des infrastructures de la province du Congo central phase 1. Lot numéro 2, construction du stade Mfuki à Kisantu. Maître d'ouvrage, gouvernement provincial du Congo central. Maître d'ouvrage délégué, commissariat général des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Na habité bandeko ya commissariat généraux, il y a infrastructure à partir à Matadi. Bino peso bozala qui na problème oyo na ebité en tout cas nous allons faire de notre méthode comme ti et sika bozali bo pesa biso ba explication c'est notre droit ya koloba pour la population et c'est le devoir de la population bazwa des explications claires pour na terrain oyo Mfuki mutu moko soka plaider pour na stade et l'obité que stade doit neza être koza kombo na e non a plaider parce que il est peut-être asa spécialisé na domaine na to eza peut-être eloko ya lingaka mingi ko sala siko sango mutu a plaider pour eloko na pona nini ko isoler honorable Bilin Tunga totangaka kombo na e c'est lui qui avait plaidé pour les stades. Et aujourd'hui, nous avons eu les gains de cause à cause du stade à Kisantu. Mais le stade a été négligé. Est-ce que vous savez que les députés n'ont pas beaucoup d'argent? Les députés n'est pas là pour nakoya ko kababambongo. Non. Les députés ne peuvent pas construire. Les députés plaident. Le député fait juste un intermédiaire entre population et pouvoir exécutif. Puisque le pouvoir législatif
n'est là que pour la population. Biso esika toza 1000 personnes. Tokoki kozwa libakute ya kokende libosa mokonzi. Nde to vota ba député ba kende kolobelaka biso. Mais lelo oyo ekoma mutu soki aza député pona bino faut ya kotongela biso bandako. Faut ya ba député. Non, les députés ne construisent pas. Les députés peuvent le faire soki aza na moyen na ye. Mais c'est pas une obligation de voter député tongela biso ndako. Député ko tonga stade. Mais les députés plaident, ce sont des porte-parole au biso totia libosa bakonzi pour na plaider na part ya population. Mais aujourd'hui il y a ceux qui plaident parce que na Congo central tous a 4 députés provinciaux, si je m'abuse pas 5. Honorable Matousila, honorable Dimelo, honorable Yobila Banzenza, honorable Makana, honorable Bilintunga. Chaque moutaza na spécialité na ye. Honorable Yobila ye peut-être appelé d'Arami pour na mamba école et tout ça parce que il est enseignant des professions. Oui, il est peut-être passionné dans l'enseignement, mais oyo azana passion, il y a jeunesse pour surtout amélioration des conditions sportives, il y a jeunesse eza honorable Bilintunga mutasenga stade. Mais stade oyo c'est comme si tu komisango yaye, bokoti banzinunu et tout ça bokoti maloba mabe pona nini. Lelo botala na simana ngai, botala tout autour de moi, ba chancer etika la babar de fer, mais ce sont c'est de l'argent jeté. Ezambongo otobwaki. Si on a des détournements, détournement, détournement, oui, mais ça aussi c'est un détournement. C'est un détournement. À quand ma facilité na Congo central et kozwa kimia. To bandaki na stade ya Lumumba. Stade ya Lumumba ti lelo. Nebite soki baba mbengu muta réclamaka stade wana ti lelo esila te. Stade ya Lumumba ti lelo stade wana esila kate. Comment batu ya Matadi faut babetaka ba match na stade ya Damar par exemple. Mais un grand stade à Lumumba parmi les bijoux de la province de Congo central et Tongamite. Tozim Banzangou stade Kitemoko. Stade Kitemoko Banzangou c'est pour un individu. Mais Kalaming était toyoka ko foba réhabiliter stade en Banzangou. Mais beaucoup qui ko réhabiliter mais salamité. Na qui sentent pas des stades. Na Kasangulu na parlons même pas le président honoraire ya RDC Joseph Kabila a tongela bango le terrain municipal au babete la match. Mais awana qui sentent ni ne salami. Donc on peut dire que na Congo central surtout bandi ko compter des infrastructures sportives, on n'en a pas. Kaka moko eza terrain municipal, stade municipal ya Silou, ya Lukala. Mais on a pas construit et pas la société Silou. Alors Congo central on n'a rien en matière sportive. Qu'est-ce qu'on a gagné après tout? Kaka kovanda na ba distraction, kovanda na ba kotonga na ba nzinunu ko accuser batu opposition et pas opposition moko pe stérile sangi na ngotina. Au lieu que to sangana, to luka ndenge ni to ko sala pour que milé na biso et avancer. Mais milé ezoko avancer puisque to za trop na ba futilité na ba mauvaise pratique na ko s'accrocher na biloko moko eza ba divers. To pe eza ba les à côté kotika l'essentiel. Aujourd'hui où est-ce que nous retrouvons? Madimba est dans les noirs. Madimba est foutu aujourd'hui, Madimba c'est de la honte. Aujourd'hui nous parlons de Madimba mais dans la nostalgie. C'est le premier territoire de la République démocratique du Congo. C'est Madimba qui égorge les premiers, la première institution universitaire de la RDC, l'Ovanium et Banda na complexe scolaire, na collège moderne et scientifique Kubama. Otobenga lelo collège Kubama. Lelo e bandana Kubama mais lelo to wapi. Premier évêque noir d'Afrique centrale Abimana Madimba. Mais lelo Madimba za wapi. Indépendance tozwa na RDC. Hymne national, les deux hymnes nationaux. Bandana hymne national ya debout congolais au 1960. Hymne national la zaïroise. Au la République d'Isaïr. Mais ezala qui conçu et écrit par les enfants des fils de Madimba. Lelo Madimba toza wapi. Lelo Madimba to comment na ba futilité, Madimba comment na ba distraction. Même les aînés ne comprennent pas nini ba koki ko sala pona Madimba puisque mututu azoke intérêt na ye. Pona nité ko exemple ya bande ko na biso ya ba fleuve bande ko na biso ya cataracte, biso bande ko luka ya totikala pour ne pas parler bande ko Kasangulu ba avancer. Lelo Madimba ekomi ko kende na suka pona nini Madimba to linganité. Alors bota la stade. Bota la terrain oyo bazo pesa biso mais tokoki ko plaider te kaka ko komana ba Facebook kaka ko komana ba message mais tangu bozo koma nous pouvons bien marcher nous pouvons bien parler
Mais après tout, tu aussi gain de cause. La jeunesse veut marcher pour réclamer le stade na bango ya Madimba. La jeunesse de Madimba veut marcher. Alors, ce qui problème est à partir du gouvernement provincial. Vous doit déjà na maboko. Parce que ici nous parlons au nom de la jeunesse et au nom du peuple congolais. Le sang qui coule dans mes veines, c'est un sang congolais. C'est un sang congolais. Je me suis investi dans ces dossiers, j'ai compris que peut-être, je dis entre guillemets, peut-être il y a eu des détournements. Et ceux qui détournent Salamaki, nana détourné Kimbongwana. Ceux qui gouvernement provincial Bokolobake, oui, biso toza Kimbongo, ndambu to pesa ki misale bandelaki. Comment na banzangu misale Salamaki ana madima misale salamité. Ceux qui batu batiaki ba pot de banane nanzela pour que mutu ayaki na projet oyo a glissé. Siko tozui nini? Tozui nini lelo madimbe tikali sima. Tomoni ba zelo, tomoni ba kayas, tomoni ba biloko ebele za awa ba mabaya. Combien ces planches ont coûté pour que lelo stade oyo etika la boy. En tout cas, nous plaidons au nom de la population de Madimba. Vous qui nous suivez, en tout cas, si même vous êtes en ligne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent même sur YouTube, le lien est là, abonnez-vous, le numéro est là, veuillez nous appeler. La vie de chez nous viendra, même et pas Nabino. La population de Madimba n'a rien. Alors, nous interpellons la conscience et de la notabilité, la société civile, les leaders de chaque organisation de jeunes ici à Madimba. Même vous qui êtes ailleurs, mais vous êtes ressortissants de Madimba, vous pouvez aussi plaider. Qui vous a dit que ce qu'on commis politicien après bah bêti au tongo bosani population au bosan que pour comment wana bangoni batu baluka kiyo. C'est la population qui vous a envoyé. À moins qu'on ait une tricherie, mais ce qu'on a une tricherie, mais population de Tindaki. Ce que la population tango tindo que ça la nini kuna. Total asima tozonga batu. Parce que l'électorat ekoya bokoya lisusu to boya suko pesa bilan. Alors bo akize nani? Biso tokoloba ke to lingi bino lisusu te parce que bo salé le côté. À Madimba rien ne va. Donc pour conclure na sujet oyo parce que toza na terrain ya nakati au cœur même na milliers et c'est ka RDG kokaki ko salema nakati ya Madimba nakati ya terrain en Fuki. Toza na Fuki nzela oyo uti route nationale et que zongo safari. Toza na kati awa. Donc nous sommes comme à débouquer. Tout ça na quartier babenga quartier Mfuki. Awa ndé tozali. Na quartier qui sont en RDC. Rien ne va avec la population de Madimba. Siko tokolobanine, c'est que biso to sala ka mauvais choix, ya ko voter bino, bokende, pour plaider pour la population te. Trop écrire oui, mais qu'est-ce que vous faites? To lingi ba fitilité ba polémique ezangi tina okanisi ke soko zui bato sangisi bango place moko boye ba mela masango pesi bango 1000 francs ya onde vie. Non, on n'a pas besoin de ça. Babengio papa social, babengio papa bonheur, babengio grand prêtre. Après au salinine. Mais c'est ça les icônes. C'est ça les infrastructures au phototia. Lobi peut va délocaliser match ya ligue provinciale à football fallait beta manambanzangungu lokola ba ming ba match beta masad papa kitemoko ba délocaliser ngo comme na Madimba awa. Mais toza na terrain ki mbondo ka ke beta maka match autant ozo beta maboza bino no so debout. Comment Emile bolingue comme ville mais eloko moko tezo ezo symboliser ville. Pour na nini? Est-ce que tokoki ko inventer te? Mutu moko te a bonne fois ko ya ati ata ba tricycle a ou ça la transport. Ata ko sacrifier même 3-4 voitures et ça la transport. Transport na moto. Madimba ezotika la sima, premier territoire en République démocratique du Congo. Mais rien ne va. Tokolobanine. Bah laquelle Madimba mabe, je ne pense pas. C'est nous qui devons changer la mentalité. C'est nous qui devons changer la mentalité parce que tous nous sommes des Madimba. Nous avons nos habitations ici, nous sommes engagés ici, nous travaillons ici et toute notre vie, nous la passons ici. Alors qu'est-ce que nous devons encore dire? Soit babando kendara babando ko imposer kabiso maboko na ba église et pas monseigneur Jean Crispin Kimbeni abando ko imposer biso maboko. Non. Rien ne va avec ces stades. Tozwa tant tokozwa eza pour que tosisa misala ya stade Fuki. Tokomona na ba toilette,
na badale déjà construite, mais etikali bongo. Clôture à mur inachevée. En plus, la chose la plus grave est la brique à ciment. La brique à ciment, humidité wana et que ça la yango bien té. En plus, mbongo ebele ebimi déjà awa. Mbongo ebele ebimi awa. Mais misale salamité. To bengi to wa investment. Bino batu bozwa mbongo batu pona stade mfuki ya Kisantu. Tobeleli service commissariat général ya infrastructure, travaux publics et reconstruction ya province à Congo central. Ce qui peut bino bolongwa déjà, les hommes passent, les institutions restent. Rapport Bosala ezalaka en écrit. Est-ce que misala ndenge salamati eza foti na bino ou bien bino nde bozwa mbongo bolia mbongo na bino ou bien gouvernement provincial o ya sikatango ekoti bazwi mbongo na bango bale ou bien eza na ba député ya madimba o baza derrière makambo pour que stade o esila te. Bandeko ya RTNZ bino bandeko bozolanda biso en ligne sur la Providence TV officielle et puis boluzwi biso na ba réseaux sociaux peut-être landi biso na lien au klikaki. En tout cas, nous sommes désolés. Nous ne pouvons que le dire tout haut pour que makambo change. Même que tu bibelobi pour l'amour des Sion. Nakovanda ka kimia te timukolo kimia na eko timukolo ako retrouver la paix. Sion wana eza biso. Population bezo plaider. Pourquoi ba détournement partout ba détournement ça. Pourquoi ba problème partout ba problème ça. Mais problème o ya biso eza pena net ya bilakeli mabe. Pourquoi? To sala nini pour que tu mérites makambo na madimba. To loba nini et pas ya mutu pour que mutu ana la kela biso mabe. Batu balia nzomba kimbangu bayiba nzomba kimbangu batu akasangulu. Mais lelo kasangulu koma ko avancer. Biso toza kutu ke to yiba na biso ata eloko moka papa simo kimbangu te. Metala makambo te okuta nango. Makambo te okuta nango. To quitter monde en nostalgie. Madimba to quitter monde en nostalgie. To koma kaka to koma ko vivre na passé. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous étudions l'histoire. L'histoire, c'est quoi apprendre le passé de l'homme dans le temps et dans l'espace. Pour que tout à l'élo, peut améliorer pour lobby et ça la plus meilleure que l'élo. Mais lobby, tout ça qui est le meilleur, l'élo m'a dit, mais comment les malheureux. Avec tout le respect, les patriarches. Papa, administrateur des territoires, Nson Samatomina Nestor, père, en tout cas, bêta CT. Je pense que ce qui est continue à Fimbu, au bêta, Zala lokola un bon maître. Oyo, un bon berger à Betaka, Kotoyo à Bendi Moana. Au Bétier à Bendi Moana. Moi, je pense que si vous travaillez comme ça, Biso peut presque quoi accompagner, mais c'est l'administrateur du territoire, Papa Nson Samatomina Nestor. Alors, c'est quelqu'un où peut-être qu'il y a tout épaulé parce que quand ce monsieur veut déjà faire un pas, au moins, pouf, bisomoka to bandiko compliqué. Non, appuyer nos autorités qui sont surtout les autorités locales. L'administrateur des territoires. Donc, vous qui êtes chef du quartier, vous qui êtes chef d'avenue, vous qui êtes chef d'agglomération, vous qui êtes chef coutumier, la notabilité, vous proposez, surtout la société civile. La société civile n'est pas là comme un opposant. La société civile est là pour veiller à ce que les institutions de la République soient respectées. Mais l'élo, société civile n'a pas ça la canine. Oui, tu vois que la société civile est un moyen. Mais tout le monde nous mouquet aux anango. Parce que même Jésus dans la Bible, pour multiplier ma panambisi, tu as qui a tout naki nanu. Oui, non, bozana nini. Jésus a dit que notre zana dembi sinama pami satu. Nde Jésus si mazwa qui a multiplié qui. Si comme bino bokene lo côté par administrateur des territoires, a multiplier ni na comme na bâton magique pour aider l'administrateur des territoires. Nous nous montons au créneau aujourd'hui. Je sais que depuis Misala O et Bandi, les images d'illustration certainement sont là. Depuis Misala O et Banda, depuis Babanda Kotonga, RTNZ dans notre émission La vie de chez nous et ya. Tant misala liboso katanaka balobi o banje eke mbanzangungu eke sala asphaltage pe bétonnage ya ba artère ya mbanzangungu nzela Sainte-Thérèse eke foyer eke avenue Manyanga direction Lumumba tina rond-point Zatumwa tout ça et bimiti parking et bimiti a Prodec boloba ke banje kenda mbanzangungu mais après musala mbanzangu banje zonga oui ou non
Non. Batu baza awa ils souffrent, bazo réclamer mbongo na bango une année bazo futa maté. Ata bino moko. Boko aider batouté. En tout cas, nous sommes vraiment déçus. Nous sommes déçus na oyo tozo mona na madimba. Je conclus na likambo ya terrain Fouki na koloba boye. Mais c'est avec tout le respect que je vous dois, Excellence, le gouverneur des provinces du Congo central, Monsieur le docteur Guy Bandundungidi. Ce qui peut-être okutaka na mesa na yo. Na paperasse na yo okutaka makambo oyo et dossier ya Stade Fouki. Papa sauvé pour na yo. O sauvé pour na yo pourquoi? Puisque il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Batutu ba incrimina kasirio gouvernement la province au sale l'autre côté. Kasi on peut me sauver na oti. Si ko yo moko pe oyaki à la fois passé o kopé sa sous coup d'envoi ya ba travaux ya relancement ba travaux. Ya construction à Stade Fouki. Meti lelo botala ndenge matiti zambe boti libozo utozaki nango bien parce que batu bando beta bale na bango aboye bobomi bango lisusu ba beta bale te. Siko tokosuka wapi? Ce qui peut-être ministère, il y a infrastructure. Le col à Bakomeli Biso, eza commissariat général, il y a infrastructure, commissariat général provincial, il y a infrastructure, travaux publics et reconstruction. Il y a un monde qui s'occupe d'un problème à ce stade. Ce qui peut vous détourner mbongo, s'il vous plaît, eza mbongo à l'État. Ba oba liaka mbongo en 2015, il y a un projet, il y a paix à son âme, l'effet gouverneur Mbadou Sitou. Oh, il y a un problème, il y a construction, il y a une école technique dans chaque territoire et puis un centre de santé moderne. Au moins, depuis 2015, le dossier va rebondir en 2023. Vous constatez que le dossier y a Stade Fouki a détournement ou Salama qui s'occupe d'arrêt des travaux, je ne sais pas. Mais ngana loba apambati. Ngana loba apambati. J'espère que ba bolanda nga boyebi que soki na lobby en tout cas si manango ba brouiller yaka. Soki pe ezana ministre moko. O ya kotaki azaki na main noire moko kotaki po ezwa mbongo bakabola na ndenge na bango boye bakake boko futa yango soki ezana ba député oyo bakotaki na makambo ya stade po ba récupérer balar na bango basalo babenga récupération politique population de je comprenage boye bake même na électorat 2023 si toute l'étendue de la RDC personne ne va plus voter ndenge bo mesana ki na masano eza utopité siko population a commis éveillé. Nous aussi, la presse, nous devons travailler pour l'intérêt de notre population. Biso mutumo kote asombe la biso ancre poto sala. Ce qui toye awa, c'est par notre propre gré toye poto faire voir la population ce qui ne va pas dans Stade Fouki. Na simananga so bomoni, bomona nasi bomona vestiaire. Bomoni vestiaire ndenge etongama ki vestiaire comité na niveau ya kote ango sentir. Malheureusement, eximité et silité. Si vous raisonnez que ndako batongiaka ndako batongisaka ndako bayebi da ndako so comme na niveau ya sentir et puis ekataniwa na mbula soke beti nini yaka. Bomoni niveau ya gaspillage mbongo à l'état. De mbongo sa bino mukusa, bomoni non, tika to sakanela mbongo batu ya Congo. Mbongo za bino te. Mboka o za biso nyonso. Mboka za mutu moko te. Chers politiciens. Le Congo appartient à tout le monde. Place yo za mutu musu pa koza la wana lobby. Mais yo obombi mbongo na yo lobby te oyo ngai. Ozo kanisa lobby okufa te, to lobby ozala te. Botuna ba député bazala awa, ava bino boya. Lelo ba koma ba musu ba koma ko regretter. Batu musu ba koma lo ba pona nini na sala boye. Alors, bokonzi elangu sabino te, plaider pour la population. En tout cas, Stade Fouki nasi bolandi yango exclusivité, bomoni ndenge ba mire s'effondre, bomoni ndenge biloko no se bebi. Biso toko continuer ka kosala la population. La vie de chez nous est là avec nous sur la RTNZ. Bozo rendez-vous oyo, nebi ke chaque mardi bozana biso wana, bokolanda ka biso chaque mardi. Ndenge bolandi yango mardi na télévision, bomso bozi biso en ligne. En tout cas, à chaque fois, tu as toujours permanent pour nous couper sarabino d'informations, même libanda yambo kande bolanda kabiso. Tu linga il est le problème à Stade Fouki oyo. Merci Nadia Sibadianga wazaki na ngambo à caméra na biso.
Merci na DT Jonathan Vunga oyo asimbaki technique mobimba. Merci en collaboration na Studio B13 La Providence oyo et asimaki aussi la prise de son mixage et tout misala nous sondenge salami. Et puis merci na bino no so bandeko balandi biso. Je sais que je n'ai pas oppressé quelqu'un. Ce qui n'a oppressé bino na beti bino mabaku en tout cas bolimbisa. Mais je ne pouvais que plaider pour la cause ya mabele nanga Congo. Ya mabele nanga Congo. Na nationalité mususu te na Congolais. Na Congolais. Makila ndezo ganga, makile ganga pour mambezo kende bien te. Alors d'ici là portez-vous bien. On se retrouve dans le numéro suivant concernant l'infrastructure kaka mais tokolobela siko na numéro suivant na biso tokolobela makambo otali nzela oyo boucle oyo eza en construction na mboka ya Madimba. Merci beaucoup et à très bientôt.